Ah, merci Papa Guy, Nganaza évangéliste Christophe Ngandou, Naza parmi les serviteurs, il y a centre de reste, n'est pas pasteur évangéliste Claude Kabundouale, ça, et c'est ça, toujours ça les l'entendre. Et le quoi liboso, oh, batubaye bagatezani. Tant que tout dans la carte de la Bible, Jésus batubazoya liboso nae, bazoyoka évangile. Nasuka nango atali, est-ce que bateau soto tiki bango bazonga boye? Ba voisin bato bayebi bango oyebi ntango tosambelaka bato batolaka biso banda osambela nini bozwa mais soki totiki bato oyo bayoyi liboso ya Jésus bayoki évangile toteyi bango bazongi na banzala bazongi na baproblème na bango na nzela baproblème ekoya bavoisin mpe bakotuna bango de Jésus atuni bayekoli na ye nini boza nango oyebi lisolo wana bien bambi sebimaki na bapa et puis Jésus azui yango a multiplié balé bazonga tikinya na kotonda Bible les oloba qu'ils étaient rassasiés. C'est ça l'évangile oyo évangéliste pasteur Claude Kabundouale sa aye nango na kati ya Congo. C'est ce qu'on appelle l'évangile avec les pains. Kalatoeba que pasteur il faut kaka azwa mbongo ya bandimi ne akoma mozui ya akoma riche. Mais évangéliste Claude Kabundouale, ça est un évangile avec les pains. C'est-à-dire, mon dignako koya penanzala. Aye pe na kati église, tout le monde a katonya bakabanzim. Papa, nazana problème à garantir nda. Papa nazaboy. Il arrive des fois boké pe ko samela ya mutu azana problème. Papa banatongo na liete na sobela mais nazana eloko ko lete obimisi pe mbongo na poche pesi mutu wana. C'est ça l'évangile où Jésus atangisaki biso. C'est ça c'est que évangéliste Claude Kabundouale ça aye nango na kati ya mboka oyo. Mais makambo ezoleka na kati l'église, surtout église de réveil lelo batu bazokota makambo oyo bayebi te. Je venais de voir une vidéo ezotambola mikolo oyo basa na kati ya kocritiquer eloko moko oyo elekaki na kati ya église et pasteur Walesa asengi mutu $100 pour asakola ye. C'est faux parce que tozalaki na kati ya kitu wana. Oyebi que dans l'église il y a toujours des choses oyo bato bamonaka bazo interpréter ngo na ndenge na bango. Mais mokolo ngo pasteur Walesa zali na kati ya kobeta lisolo ya makambo ezoleka na kati ya église ke bato bazo kende po basambela pasteur azosenga ye mbongo. Nde akoti na eloko wana po na ko ndenge balobaka pour amuser la galerie nde asalaki eloko wana ke mama pesanga $100 na sakola yo. Ce n'était pas que pasteur Walesa a demandé l'argent pour sakola mutu. C'était juste dans une kati ya kobeta makambu oyo eza na kati ya koleka na kati ya église lelo. Mais mutu oyo azalaki wana te akozwa kaka parti wana ake nango o pasteur Walesa sengi mbongo pour sakola bato. Évangile lelo makambo mabe ekoti na kati ya église mingi. Ba pasteur bango moko baza na koyinana. Balingi mutu aye na bosembo te. Neti masolo tozomona pasteur ateli na cher azo critiquer baninga. Toyebi makambo mosusu elekaka na église catholique. Osi oyoka bandime catholique kotonga basango. Otikala koyoka ngo te, mais pona nini kaka na église de réveil nde koyoka mundime église oyo azofinga pasteur église oyo. Eza d'abord ba comportement ya biso moko basali nzambe oyo tozo manifester liboso ba fidèle nde ba fidèle na biso bazo copier comportement wana. C'est ce que je voulais un peu rectifier na makambo za na kati ya koleka na kati ya église centre de réveil spirituel Papa Guy. Nazongeli na verset na uti kotangela yo tango Jésus a multiplié mapa, je pense c'était cet événement a eu lieu dans la Bible plus de 2 fois. La première fois, la deuxième fois et consort. Totikala komona te sika Jésus a bien dit 2-3 personnes qui na bango na mopanzi ake ko multiplier pas mapa na ndenge na bango. Non, ce qui se passe au sein de l'église centre de réveil spirituel, c'est sous forme d'une évangélisation tout simplement. Parce que bato bakoyi koye na ba problème na bango. Et sengeli muto azo une église ami mona peke a se retrouver esika oyo lipamboli ezali. Parce que ceux qui muto aye na nzala zongi na nzala na ye aina problème à garantir ndako. Dimanche na kota ina maman moko zo bisanga papa ndenge nazabo na lai libanda na wenze ça fait 2 ans na la kalibanda. Baba nanga zalaka soda na kati ya bitumba abuka na makolo mbale ya na hôpital to sana esika kolala te na garantir ndako ba sila ba benga na biso.
Muto bongo soki aye opesi mbongo akanatiki ake kovanda opesi mbongo pe ake ko débrouiller abunda te kaka eza lisumu. Non. Mais tozomona mabe moko esika eza te parce que Jésus tango abandaki kosala l'évangélisation na ye ezalaki en foule. C'était juste pour ko attirer bato balanda liloba na ye. Tango omoni Jésus liboso atomba Lazare toyokaki ke bato wana babandaki kozela et soki Lazare asekwi te bakondimela pe Jésus mokolo Lazare asekwi bazoloba ke il y a eu beaucoup de gens qui ont crié à Jésus kaka po bamona bikamwa oyo Jésus asalaki akosekisa Lazare. C'est la même chose aussi papa Guy. Tango bato bazoya liboso ya Jésus esengeli basentir pe ke no bayaki liboso ya mokeli na nyonso oyo azoloba ke l'or et l'argent lui appartient. Tozomona mabe moko wana te papa. Yango touti koloba papa ki ke église de réveil eza na bato oyo bazotambola bazotosa mibeko te. Et il y a l'éthique et déontologie pastorale. Oyo ezosenga bapasteur batosa yango. Tomonaki eloko moko ntango ministre oyo ya justice auta koya Constant Mutamba ayaki ne style ya kosala mosala no papa ayaki koinstaurer eloko moko boye tomonaki. Au début, les gens n'avaient pas compris ça, mais c'était juste pour le côté ordre dans ma église des réveils. Parce qu'il avait remarqué, je venais de passer le matin dans une avenue. J'ai vu une avenue beaucoup plus de 5 églises. Mais quand le ministre Ayaki a instauré un système qu'il faut église à la distance à 100 mètres comme ça, quelque chose comme ça. Et c'est le côté ordre. Après, c'est et l'autre moko. Pasteur esengeli azana na titre académique pour éviter ba vie wana. Tout ça ce qui pasteur azana na soubassement te oya bien okomona ke na elobela liboso bato bana olobela bato lokola bana na ye lokola bato moko mais azobosana ke parmi bato azote wana ba magistrat baza wana ba juge baza wana bato batanga koleka ye baza wana. Donc c'est ce que les gens oublient. Nous devons faire tout pour que ça ordre surtout l'église des réveils ou côté des ordres makasi de l'eau. Et l'oko eza na base ya makambo sosanini c'est d'abord le respect parce que Nzambe avant Nzambe ba principe. Nzambe lingaka des ordres. Il est le Dieu des principes. Nous devons aussi marcher dans ces principes pour na kosala le na kinya. Lelo le moko boza na kata ko dénoncer ba vie rebelle makambo bele na kata ko le kana église des réveils c'est parce que ba pasteur bango moko baza unité. Bazana nous respecter les principes de l'ensemble. C'est là où il y a les problèmes, papa. Parce que dès lors que tu koloba, que l'église, ba caractère, na qualité ya bateau, bazote le malibo, soit bateau, c'est un déngénine. Tant où yo événement indéngwa les yeux les kanakati. Et là qui c'est vraiment que dans cette église, il n'y a pas de gens qui ont la maturité. Il n'y a pas de gens qui sont quand même bien éduqués parce que l'église d'abord pour aucun côté les maliboso bat faut yo za na éducation moko boye ata minimum ya respect vis-à-vis na bato na kata côté. Voilà pourquoi nous dénonçons toujours les mauvais comportements où ils ont la kata côté dans l'église des réveils. Lelo il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect des principes, même le respect de l'ordre établi par le Seigneur lui-même. Et ça sur la kata église. Tomona makamwana mingi papa qui que église pasteur akufi pasteur soki azaki par exemple atikeli bana na ye ou soit tomona ngo lelo que pasteur akufi atiki lopango église ou église la responsabilité à mwana na ye et lokwana eza malamu te. L'église c'est quoi d'abord? C'est une association non lucrative mais ekotaka na kata cadre wana. Maintenant il faut qu'il y ait la propriété le pangwana et ça na commonine. Quand on y a consomme le pang église au théâtre on a commonine. Dès ici qu'il y a problème de bandaka. C'est au nom de la communauté ou bien au nom d'un individu pasteur mokolo responsable. C'est là où les problèmes là c'est dans mon église parce où elle est là le pang église. Ça s'est passé aussi dans une communauté quelque part toujours garder combo mais maman pasteur a sommaki le pang azali na ba frère na ye a sommi le pang avant avant mobali akoma pasteur. Le kola na kati église on a que ministère ezalaka na mobali de mobali akomi pasteur.
Et comme un moment, moi, sinon, mon bal bazo le pan au église. Donc moi, ça le biais, le pan on a somba qui, il faut mon bal abima qui est naïe, à quel est le cas ici naïe. Église, les lots, tous ceux qui battent, bah problème où ils sont utawapi. Il faut qu'il y ait base éternelle. Base, et ça d'abord pour respecter l'ordre. Car on est tous les sécu. Quand on sait que nous consommons le pan église, et ça na combo église. Et ça na combo à motuté. Pour lobby, yo pasteur de consalaté. Tout le monde a un conflit belé. Le pasteur a koufi. Parce que comme on est le pan église, oh, le partenaire m'a télé, et ça un bon nangai, oh, il y a télé, et ça un bon nangai. Pour éviter le problème, ça le pan on a mis canon nango, ça kaka ezala na combo église, ça na combo ya motuté. C'est un peu ça pour éviter le problème de soi. La chair est chère. Chair et ça est si ta batubaswe kozwa lipamboli. Tozo benga yango etumbelu. Et ça lokola et ça hôtel. Et si kazoya kotumbela nzambe mbeka. Chair et ça est si ka ya bozo bate et ça est si ka ya bêtise. Et ça est si ka mutu nyonso tu akoki komata wana te. Donc les sacerdotes esengeli ezala respecté. Ceux qui bazo respecter cherté. Deni ni mutoko respecter nzambe. Deni ni mutoko to sali lo banaye. Cher esengeli ezala respecter parce que eza hôtel, eza esika tozo ya kopambola bato. Eza esika mutazo kozwa lobiko. Biso tomona mutazo délivrance, mutabika ayika kaboye akuti basala nzambe na église te. Aye asindika ka cher azo sambela mutwana maladie nisili. Mais lelo tomoni na cher buzo be komi kosalema wana makambo mabe komi koleka liboso cher eza malamu te. Eza kobebisa, eza kokotisa bosoto na kati ya mosala ya nzambe eloko wana eza mabe makasi. Kofinga na likolo ya cher, koloba buzoba, koloba ba bêtise liboso cher eza malamu te. Biloko wana yango nde ebebisi mosala ya nzambe. Yango nde omoni lelo bato moyen batosa bapaster eza te. Bato nyonso bakomi koloba bapaster baza baventurier, bapaster baza baestro. Mpona nini? Pour que bapaster bazo respecter cherté. Esika ya koteyela liloba na nzambe. Esika oyo bato bazo kozwa lobiko. Jésus-Christ azokutana na femme samaritaine. Azoloba na ye, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous adorons ce que nous connaissons. Donc ce que nous avons yeba oye azambe yazo sambela. Le problème c'est de connaître les dieux, nzambo yo ndimela. So kaka oyebi nzambo ndimela okokotisa buzoba na makambo na ye. Okokotisa buzoba na kata cher. Papa gi toza na kata ko dénoncer makambo na eza mabe makasi. Bato oyo bazo sala makambo na soki basala kango na kata ignorance batika yango. Mais soki basala kango na nko pour sa réputation église ya Congo, l'église corps du Christ, et ça m'a bien makasi nzambe moko akokita pour frapper, pour punir parce que nzambe akotaka na kata musala soka moni ke bozo bebisa yemoko akozwa relève kwa zwa yemoko conduite ya makambo na ye. Kasi nde biloko tosala na kati ya koloba e bapaster lokoso bapaster mensonge eleki ntango ozotelema liboso ya cher tosomona ka wana nga nasi namona ngo na église moko paster asengi mbongo ya kosomba instrument ya église azwi mbongo wana ake nango visite ya tourisme na mboka moko boye ake Dubai asali 2 mois kuna azonga boye aye na eloko te aye na bamensonge oyo nabungisaki mbongo oyo bayibi ngai. Eza baventure to sana kata ko dénoncer l'église lelo papa dit. Yango nde ezosala ete église eza so respecté te. Ndenge nini bakopesa valeur, ndenge nini bakopesa honneur, ndenge nini bakopesa respect alors que yo moko ozosala makambo mabe. Eza malamu te babiloko wana eza biloko moko ezolakisa ke moto ayaki kosala mosala ya Nzambe na lokoso ya koluka mbongo. Mais tant que vous avez ça maintenant le coso ozo comme ça église est comme business est comme affaire na yo le coso na yango ndezo baby sa mosala ya Nzambe. Ça de l'ensemble na kinya de moko ko futa yo
ye moko akozwa en charge ayebi ndenge nini afutaka bato basalelaka ye parce que bible ezoloba qu'il est le rémunérateur ayebi ndenge nini afutaka basali na ye yo koluka yango na makasi na yo te oganye vie mpo ozala bien otambola na mituka bana na nzambe bazonyokoma ebele bazolala banzala ebele baza na baproblème toyambaka bato tovanda jour moko mpo toyamba bato plus de 20 personnes bato ozoyoka makambo moto azobetela yo ozoyoka na mposa kolela ozomituna moto oyo na ndenge atikaka ndako na eyaka na eglize atiki aza na problème agaranti ya ndako aza na nzala bana na ye nyonso misato bazotanga te moto wana aye na kati ya eglize mpo ayoka bozoba bozomona te ke bozokotisa bato na kati ya libulu na esika bana na nzambe bazwa lobiko na esika bana na nzambe bazwa évangile oyo kokonsole mitema na bango bazoya kokutana na makambo mabe et pourtant tozomona na kati ya bible papa di mpona kochite jésus azalaki soki amoni bato baye liboso na ye bible ezoprécise eloko moko il y a compassion de lelo compassion wana mawa wana oyo yesu abandaki koyokela bato lelo eza na kati ya eglise eglise eza ya nzambe nzambe nde azokamba eglise na ye bato baza wana mpona kokamba mpo kosala mosala ya nzambe à travers mosala oyo nzambe azopesa bango à travers badon oyo nzambe atie kati na bango padi eza initiative moko ya kitoko makasi parce que ça tombe aussi à un moment très bien. Pourquoi? Parce que tomoni lelo na kati ya église de réveil désordre eleki makasi bapaster baza lisusu na bosolo te ozomona moto azose présenter ke naza prophète alors que en lui aza na qualité wana te ozomona moto azose présenter ateli mpe na chair ayebisi makambo oyo ke soko botali ye moko boye na vie privée na ye il ne respecte pas ce qu'il est en train de dire devant la chair. Il faut vérité ezala. Parce que l'évangile, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Nous devons ici être dans les véritables. Les véritables, c'est respecter les principes de Dieu et marcher dans la crainte de Dieu. Cet espace, il a bien, il a initiative, il a bien, merci, parce que ce sa parole n'a pas ça, l'ensemble, baloba mabe oyo na kati ya kolia oyo na kati ya ko détruire l'église ya Congo. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Ce qui fondation eza mabe, eza pasi ndaku ewumela. Merci mingi pour l'initiative na sepeli makasi na pesi basala nzambe nyonso ya Congo o baza na kati ya kosala mosala nzambe na kobanga liloba na ye to pesi bango matonzi mingi bakoba na kosalela nzambe na kotosa liloba na ye.